Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Alors, selon moi, nous avons confirmé que Kabila est na Goma. Bakongole botika. Toza na kanda. Ti moment il a lati le masque on a na kanda. Active Media. Commandant Fabien Sigo, boula Kabila. Kabila pourquoi il a son na pouvoir? Il a ni na bossanaki. Bon, je pense que. Il a ni Kabila bossani ou il a son na pouvoir. Active Media. Donc il n'est pas boye. Ils ont condamné Félix Fala Kanga avant. Il fallait Kanga avant. Ce qui Kabila a sa arrogance. Il y a cause naï. Active Media. Jordan, président Sénat, il y a parlement nani. Comment Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, grâce quoi? Ah, c'est Ngimbangu. Non, Vital Kamerhe nani? Ça quoi? Oh! Active Media. Kabila a un problème na problème il y a na CPI, il y a mapping. Ouais. Premier Kabila a un problème na CPI, massacre à Tingiting. Oui. Active Media. N'invite sur la net TV. Na langue de Yaza pe nyamam. C'est là on a une question na ngai. Oyo ki question te commando Fabien. Colère les a trop chaud. Willy Michik alobi ke Active Media. Bon, au moment ba combattant au Landananga, na Kabila, ce sont des gens au Babouti na Porto, na Belgique, na France. Au moment bango na ko fingaté hein. Mais au Landananga c'est pour dire que nous bateau ba sala katé. Moussa ba ko des fois na magasin et pas ba congolais, au thème na sina mo musu na télévision. Na sina mo musu na télévision, mais na yongo combien bon pesanga de bien na ko foot lobby. Me dit ça c'est au danse. Active Media. Yami Balé na ngina bisa ko peuple congolais au bazo soutenir Kabila. Boza ko mitchanerere. Ça il va soutenir Kabila boye ba ke ville Kinshasa ko pela moto lokola ya Brazzaville. Boye bi tangu sasuna lisuba ba bundaki na kata capitale. Boye bi ndenge batu bakufaki na Brazzaville. Alors, il faut éviter eloko oyo. Kabila aya ko bundisa Félix na kata capitale toko kufa lokola banyama. Active Media. Merci min commandant Fabien to ko mpenza ko chiter avant to chiter nga pe na za makambo ko loba. Soko na osoko ko tsa commentaire na makambo na koloba oko baksa na suka ngana na makambo très important na lingina loba soko ko baksa o baksa na suka yo loba bande ko ba congolais na lingina loba boy esa nga pasi na mawa. Active Media. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, voilà l'émission Dépêche Actualité à temps réel dans le système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche est toujours présenté dans Namoko, Michono, aspect spirituel, Bopeto, Nanzotope, Namolimo. Dépêche à Lelo, tu as mis commando Fabien, Namope Naroloba. Lelo Zara n'a aucun commando Fabien, Lelo Namope Naroloba, pour Nazama Kambebele Naroloba. Commando Fabien Tourambel Lelo, commando Fabien Azali, ancien garde de corps à famille Mobutu, précisément Saddam Hussein, Baba Yebi Touambagana va émission Ebele. Commando Fabien Azali, armérien, sniper, ranger, Azali, formation américain, israélien, français, donc Azali bien formé, il y a un Tourambel Lelo, comme il a décortiqué, discours, sortie médiatique, il y a Joseph Kabila Kabangi. Bon, on a fait extrait Mouké, Koutino, Asali, moi réplique. Koutino pas lobby na kotia la bino moi extrait avant to banda na commando Fabien to kolana moi extrait ya Koutino bande ko YouTube wana o tozu extrait bolimbisa biso tozu extrait na ndenge ya kopesa information so bolingi bola na intégralité pe émission wana boko kene na YouTube wana bolandi yango mais biso tozu kaka extrait pona kolakisa ke Koutino pe à répondre Joseph Kabila. Émission na mino Dépêche, si on a nos s'abonner à la page Nabiso, ASTV Media, partager l'émission. Tous un problème, YouTube a bloqué la visibilité. Il y a un moment où tous les gens ont l'émission parce que l'émission est là que bon abattal. Tous on a plus de 85 000 abonnés. YouTube a bloqué la visibilité. Bato bayebi. Donc YouTube a bloqué la visibilité pendant 10%. Donc attends tous l'émission, tu aurais que les gars vu et belleté. Il y a un autre qui va soutenir, qui va partager l'émission. Tu vas peut-être ça pour na qui coûte nati kaka makamba émission il y a YouTube mais pour na Congo tu vas bailler tu vas l'embater. Tu vas expliquer aux Congolais discours il y a Joseph Kabila et ça n'impacte pourquoi sortie médiatique wana pourquoi dans un moment où il y a un autre belango lelo l'émission il y a lelo na commandé Fabien Guinou avant nous tola nana nous Koutino Fernando Mamouké avant na Fabien Guinou. Oh, les messieurs, il a fait des dégâts et des dégâts. Il a tué. Il a tué. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est le président qui a dit. Donc c'est les services qui lui ont dit. Bon, on a vu ça va service.
et les boyza boy et après c'est nouvelle ennemi na biso zali Kabila aza ennemi d'État. Cet homme c'est un Kabila aza ennemi d'État. Je répète, c'est beaucoup na président il y a Sénat, c'est que je dois casser sur la vidéo. On peut couper ce que j'ai là. On peut couper au président de l'Assemblée nationale. Lui aussi là, il y a un problème. Je dis que mais c'est Kabila, un inconnu. Mais c'est Kabila qui n'est même pas Kabila. Kanambe. Nasi Bolandi Coutinho Fernando, si quoi toza ko commando Fabien Ngingu ndeto ko beta masolo. Masolo ya sortie médiatique ya Joseph Kabila pe na suka nga na koloba nazane bele na koloba soko olanda vidéo landa ngoti na suka parce que na koloba makambo oyo ezali penza très très important. Sans plus tarder na kota invité na commando Fabien Ngingu ndana lobaki to ya Fabien Ngingu pour na polémique eza na toile ya makambo etali Joseph Kabila sali discours na ye et puis si polémique mokile lobby selon mutu na mutu selon ba fanatique à Joseph Kabila ba kumisi ba baza pe ya Félix Tshisekedi ba critiquer mais ba peuple naître biso za ba peuple naître biso za ba pe batoyo toza rapona peuple toza pona batute naza ni fan ya mutu naza fan ya Congo papa Congo mama Congo nazali fan ya peuple opprimé peuple azo souffrir nazali fan ya Congo ezo souffrir Congo ezo décoller te tozo mona bamboka musulo ka Burkina Faso ezo décoller tozo mona bamboka loka ba Mali ezo décoller tozo mona bamboka lokola ba Niger ezo décoller ba Sénégal donc ba président na bango bazo tchapa makam donc yango biso toza papa Congo mama Congo na yoko so Fabien Ngingu na sina lobaki azaka muto na présentera te garde corps ya famille Mobutu précisément ya Kungulu Mobutu Saddam Hussein mwana papa lelo to betaka ne masolo tant Joseph Kabila lobi yango mbala moko te kozwa commando Fabien on abenga amérien sniper garde corps ranger azana ba brevet nyonso commando protocole Israël américain donc à ça la formation ça bien formé. Bonjour commando Fabien. Bonjour monsieur le journaliste. Commando Fabien Santendeni. C'est à peu près au monde na tebelonjo kolongo ni dona za colère mabe makama Hippolyte alobi na butu. Hippolyte sunani wa. Bon comme les bo pese kombo ya Joseph Kabila comme les Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe wana vrai kombo na ye. Kazemberenge babakisi mususu. Merci mingi commando Fabien. Kabila a sali émission, a sali discours na ye. Et là il pose impression Kabila zo sala azali ex-président, mais dans le discours, Assali a mis ça comme un président, a tiré le drapeau Congo, et puis a commis son excellence. Dans le moment où il y a son excellence, il fallait comme un sénateur à vie, mais a commis son excellence. Son excellence, ni ministre, ni député, c'est l'honorable, ni ministre, ni membre du gouvernement, mais a comme son excellence, Assali discours comme un chef de l'État. Au Congo, tu as deux présidents ou tu as un président Moko. Bon, je pense que nous avons un Kusuna Moutunaï. La réponse est à Moukusa, la Kusuna Moutunaï, personne ne a ma concession de la Matoui. Mais mon Tubalovi, français qui togue, quel français français qui togue français na papier. Bon, bien, français qui togue, l'équipe congolaise, on français, à Betty français, niveau Licolo, Yozo, Bagazana Kusuna Moutu. Batubazo, le Babilo, la Kusuna, Bangola, Hippolyte, tout bazar la Kusuna Moutu. Na son des obéis d'abord maillé de bazo comprendre parce qu'à son bibango lambo mutu loko langa Hippolyte ako mangaiti parce que je veux d'origine congolais le père est de main mon pays c'est Congo ce qui est là hein quand je félicite Félix là pour féliciter Félix Okenda mais ennemi nanga numéro 1 ezali Hippolyte Kanambe pour nani a trahi mboka langa yibi Congo azol bakeno je suis un fils de Congo un fils de Kabila c'est étrange. Au détruit Congo jusqu'au bout. Au cas où les Congolais sont dans Matoi, ba kusuna mutu ba comprendre sur ma cambiété. Puis on a discours aux autres bapete non ngai. Je suis pas Congolais, je suis fou moi. Ngai mutu Kabila rido. D'abord na bimselo ko na sina lobango déjà. Ba proposer ngai mbongo 2 millions de dollars aux États-Unis na buda yango. Yo o senga ngai ke non ngai na telemela mutu. Donc, biso ba Congolais au bozoluba, ba Congolais au bazoluba, ba bi Congolais tout en général te, ba Congolais au yo, bazana kusuna mutu na bine fungwama. Mutu na bine fungwama. Mutu kwa nanga. Aki président Sénat.
na public élection nani au côté comme il rebelle ndengeni. C'est dommage. Il faut ce qui a été sénateur avant que sénateur n'a vie à vendre après ça me conseil. Hein? Je muto obimi ndengeni na Congo obimi ndengeni ni okomi na mboka mususu. Pe obimi a cascade na quoi clandestin mo za terroriste. On a président tout balim sarati. Sur l'excès bon peuple. Merci Mingi, tu as décortiqué Joseph Kabila à ce discours. Premièrement, à l'objet que le gouvernement Félix Tshisekedi est un gouvernement tribalisme. Donc, Félix est un tribal, gouvernement va tribalisme, il y a tribaliste, tribalisme, régionalisme, claniste. Donc, employé gouvernement Félix Tshisekedi Bongo Golovanini. Tu as décortiqué mon gouvernement. Tu as décortiqué naturellement d'abord. Si on a le gouvernement tribalisme, tribaliste, Hippolyte Kanambe. Tant qu'on a qui digite le pouvoir. Hein? Banane bazaki tout autour là. Na gouvernement bazaki banane. Banane. Ce sont des soyez folles. Exactement dans le côté la terre, na côté la félicité sur Félix Atiba Baluba sort. Donc ngai na ko répondre de bango directement. Parce que nga naza ni pour ni contre. Ok, ni pour ni contre, mais Hippolyte a bête qu'il faut ma solo. Pour ceux qui ont moutouna, a rêvé d'abord. Oui, pourquoi? A rêvé pourquoi? Bon, oui, comme les côté bambongo trop la bateau, banco financé pour ça, vous n'avez pas besoin de pouvoir, moi évidé. Je parle là. À la suite de l'arté, na moi c'est ce qui Olive Lembo. Aux autres qui pouvoir on quoi? Ils ont beaucoup canal, hein? Ils ont beaucoup canal, Hippolyte. C'est fini pour toi. Nape Olive, c'est fini. Bon, Zanzela Bisaka, Bokenda. Vanda Tonga ata munokono Olive Lembe. Alors, bien qu'il y a Tika Gimboka, ça unifié. Zilano, Zilano, Zilano. Nasi Salon Olive, moi, Mokeni. Au vent, ta quoi, maman pour venir à vendre. N'y a autant de munokonayo. Mon mari travaille en silence. Quelle audace. Vous savez, c'est un congolais. L'une est politique. Avec un discours, Nakola, on a bien ton ça. Oh là, la banane. Oh là, là-bas, si. Merci Mingi, Yalovi Katika qui pays est unifié, Atika Félix Mbok ezali unifié, Mbok ezali développé, Atika qui ba autoroute, Atika qui ba nzela, Atika qui ba bateau, Atika qui ba avion, Atika qui ba bisi, ba transport. Donc Atika qui Mbok comme le rôle l'Afrique du Sud. Donc Félix a détruit Mboka. Est-ce que Makambalobi peut Atika qui Mbok est unifié, Mbok ezala qui développé, Banzela Atika qui ba autoroute, Atika qui ba bateau. Atika ki bekola kitoko, atika ki ba masua ya kitoko, atika ki bo pito ya kitoko, atika ki ba classe bana classe ya kitoko, atika ki ba étudiant baza ko zo ba bourse na campus na ba université, mais Félix a tout détruit. Félix a détruit ba autoroute atika ki, Félix a détruit ba pito atika ki, Félix a détruit ba école atika ki, Félix a détruit ayibi atika ki sont 4 milliards na compte na banque, Félix a tout détruit na ba tourner ba yibi tour lo bani. Bon, ça, moi, réponse, moi, mon coup, c'est à ceux qui politiques, ou bien sûr, à rêver, à comprendre. Il y a qu'à s'y faire autant à Congo. Après mon boutou, mon boutou, balabala, on a trafiqué le côte, balabala, tu es koufa, qu'on a mosé à Yana, il est tiré l'eau. Hein? Monsieur, tu vas comme la ville. Le nom, on a l'objet en Suisse. Monsieur, tu vas comme la ville. Na boutou, tu vas mis les abassatinés, le peuple, on va bangoter. Tu vas 1 heure, 2 heures, tu vas mis les abassatinés. Monsieur, tu vas là. Quartier à quartier. Hein? Tu comme la pas bout. Ceux qui savent que les concubins quartier bout, tu as une habitude là-bas. Est-ce que et là d'abord un armée aboma armée complètement tu as armée foutie. Nani mutabomi au juste armée. Ezali Félix Tshisekedi toye. Politique kanambe mutabomi armée na police tu as armée té. Pourquoi boma armée na police? Ezali complice na bango na Paul Kagame. Mais il y a le gars qui a armé Zali Makasi très fort. Azana Kusu na mutu na répondre le Azana Kusu tina batubaya to kutana bango balukanga to lukanga bango. Nande komo azolo bango na France. OK non, azo soutenir Nanga FC. Pas gang la moi c'est dans Londres mais na luki. Ils en a prouvé soit partout na pour place Zali. Ngal to force à France. Mais oh tous on il y a le gars qui paye unifié atika ki autoroute. Faut ma solo atika ki banzela atika ki tout. Akanga mbanga ni azo ba sonja ko sala mo ke kanga lulemu. Atika ki ba atika ki ba professeur ya ba lycée. Atika ba na ba salaire ba $450 $5,000. Aza malade na mutu na ye. Au juste commandant Fabien yo penzo so reprocher Joseph Kabila na nini?
na reprocher na nyos tout passer à bomaki nyonso nini tanga biloko nini ko bana armée transport port na lo babiloko l'état nyos tout ateka yango tout ti même ti na kati ya camp ka kokolo batonga ce quartier bozana donc côté mozaka na kan kolanga na bi place batonga place na mobimba hôtel na bombi ka kokolo nani eza été camp militaire ko tonga hôtel na kati hein et donc tala bino ba kokolo botia munoko ezaka toujours na Afrique toujours na bord na maboko pe na balo beta bino moko na moko. Mais commandant Fabien yo sengaki na Félix Tshisekedi pesa yo ba makoki pona olimne Kabila sikoyo ba yo kimbela na hotel lo baka na yo kimbela nani donc ba ko traiter ngai que notam na yo kaki que no regretter do ba na ta ba ba mais mi sanga bimba ba ko finga ga mais tout le sauf me ko finga na autant comme le pe na sambu sur la télévision comme kati lo ko mokuti tonga munoko na yo vananye naza malade te au moins muto ya malade akolo belo kwazo le banc mais moi je travaille très fort na ba ke no ba pesa nga bon na kuta na armée te na kuta na ba wazalendo dans l'accès comment na ko former bango dans l'accès comment ba obeta bon na tout laver ba tona bien na butu na moyi na ndemo akimia silence. Merci mingi na ndenga kimia mais Willy Mishiki na éviter sur la TV na langi de yaza pe nyama madame ben. C'est là on a une question na ngai oyoki question te commando Fabien. Colère za trop chaud. Willy Mishiki alobi ke c'est là bakati na salaki Joseph Kabila zo contacté ba wazalendo ba bandonner Félix Tshisekedi ba wazalendo ba epane azana ba preuve que Joseph Kabila a contacté ba wazalendo a récupéré ba wazalendo. Mais il faut que ba benga et abenga ce que ba continuer na justice parce que on montre pourquoi justice n'a besoin de faible. Justice n'a besoin de ma capacité, justice n'a besoin de corruption. Vous comprenez? Même auditorat militaire. Auditorat, c'est la même chose. Vous comprenez? Il y a un moni qui est basim ça nani ni ça il y a justice au moins touche hein Mutamba il est trop jeune ceux qui non ceux qui peuvent passer la monnaie qui na province mo boako quoi ça zone qui ça à code ko inaugurer palais il y a prison tenini palais na prison OK alors ceux qui moni qui arrive bien alors bu kene malem Jordan président sénat il y a parlement nani comment Vita Kamel grafa ko sengi mbangu mbangu Vita Kamel nani fa quoi oh Vita Kamel fa Adam Moïbiti président assemblée nationale Adam Moïbiti o makaba 100 jours azaki comment le candidat est-ce que ngamla bakanga net wanga na kanga kia mais yo venge fa quoi Ada fa quoi président Félix Abi c'est un homme net non Ada fa quoi Ada fa quoi OK continue na yo continue pour Mutamba no ba alors yango bazo na Mutamba parce que Mutamba ko tche bango na partout là quoi biso to libana total maka musika to mona pe yakeno mutazo marche très bien mais balinga ba se touche je comprends touche pas ben drone là président parlement que ba longolais militaire rapidement mais tant vous a qui a makaka Vital Kamel azo précipité ba longola mais ayebitina ba longola Mutamba ayebitina parce que ayepa ko na kata Mutamba. Merci mingi. Commandant Fabien Sigo, Boula Kabila pourquoi il a son pouvoir? Il a Bossanaki. Bon, je pense que. Et là, on dit Kabila Bossani, ou il a son pouvoir. Il a malade, au moins il soit fait. Et là, on dit na Bossani, il a son pouvoir. Soit fait na pouvoir, ou Azaki Nango, et là, il y a China Rambo, Oza China Kant. Yok, Ozali China Rambo à Kant. Et s'il y a eu Tika, ce qu'on a eu na Congo, il a préféré, na Koufa Bakundanga, Kata Zamba, Bamona cimetière, n'a pas ponayo. Il politique pour la famille na yo. Yo zo comment on est quoi poubelle na yo. Donc somba batu yo tout ba comment ba poubelle. Mais batu ba ça li bana muté ça là. Pour na mbongo te yakala mbongo na ko fuck yo. Bon merci commandant Fabien. Est-ce que yo zo ndongo zo tala Kabila? Est-ce que ça toujours na force ya ko zo na pouvoir ou ça? Totika no bozo bana. Tant toujours cité comme les mingi to pc hein puissance mutu makasi mokobo. Aza sur na puissance standing aza ona. Asa là déjà. Aza kao. Omoni oya Sénégal omoni basalier. Hein? Midi nani azana nyango zakinen. Batie ring na makola ko tia makotel dibanda il fallait le Félix omoni et Félix ça qui yango. Ni Félix ça. Exactement. Il fallait tant Félix tant président a prêté serment. Première chose il fallait altérer arrive dans la prison. Mais il y a pas ça qui n'a dit que le pouvoir à côté de la prison parce qu'à sal soukara aboma ba congolais belé. Donc il n'est pas boyé, ils ont condamné Félix fallait kanga avant. Il fallait kanga avant. Ce qui Kabila zo sa borogance et la cause naï. Et la cause soit kanga kaé. La côté à monoko na otiate.
erreur Moulin on a accusé Félix Yangoan. Erreur Moulin on a accusé il fallait qu'il tout fils il n'allait pas en prison. Pe Moutaoui, pe alonga kewa, alonga ke pe abimi. Le quoi clandestin, ça que Moutaoui, ça trace. Alors que biso selon ngai nazo confirmer que Kabila zaki na Goma, ba Congolais botika. Toza na kanda, ti moment na lati lolo masque na kanda. Botika Kabila zaki na Goma. Ba source ne ba pesa kaza na Goma. Après tant impression hier awanga ni kaza na Goma te, mais oyebi que na discours na lobi. Oh gouvernement Félix Tshisekedi tant ba ki kana zaki na Goma ba trembler, mais AFC bango ke nazo kendende siko Goma ko lobanya bisko zo kende Goma. Aya siko na Goma ngo. Aya na Goma so ki no ba ticket ke no aya na Goma, aya ko siéger na Goma parce que eloko za na siko ba sa net quoi makamazo le entre Gabon na Guinée équatoriale. Tiens na bitune le ko na lo bango le. Sommes au peuple congolais, monsieur Baïbé Angoté, mais entre Gabon et Guinée équatoriale. Décennies et décennies. Année, indépendant. Parce que le Babylon, quand il y a Guinée équatoriale. Et là, ce besoin m'a été, il y a Sabino. Parce qu'à mon siégé à Vanagoma, mon Waïbaki, à Rotia, na Kata Banque, na Goma, pour Bakoïba, très bien. Mais ce peuple congolais dans Kata Goma, ce bazar m'a dit, souffrance au bazar comme on a. Chaque jour, tout est chaque jour qu'on viole. Dans le tableau, même sur le bima. Et puis, il y a une belle démo. Vous avez dans la zone de la télévision. Bien sûr. Parce que nous avons un bande de Konanga. Vous avez dit bon ou bien quoi, monsieur Bakongole? Vous avez dit bon. On a bâti Kusuna Katamutuna, Bolonga Kusuana. Vous allez concentrer pour la Mboka. De l'autre Mboka, qui n'est pas nani. Tobalana partout, Swahili, Mogluba, Mongala, Bali, Swahili, Swahili, Abali, Mongala, Abali, Moluba, Moluba, Abali, Mongala, partout, surtout Congo, Mobimba, Congo, partout. Tout ça mélangé partout. Tu vois, il y a division, division où tu as. Nani, Hippolyte. Mais Balongo, il y a immunité. Si vous avez reçu, est-ce que normalement il ne fallait pas poursuivre? Balongo a immunité, il fallait pas excuser sur mon cœur. Balongo a immunité déjà dans le Sénat, donc il a immunité, tu as sous sénateur à vite, il faut pas kangaï. C'est quoi le bani? Il faut pas kangaï. Balongo il faut pas kangaï, il faut pas Interpol. Oui. Partout Bakani, Babakani, Mbela faut baser c'est la Congo, t'arriver, c'est tout. Merci mon commandant Fabien, tu connais pendant que chiter, avant de chiter, on a peine à makamba goloba. Soko commentaire, na makamwa na loba oko baksa na suka ngana na makamo très important na lingina loba soko ko baksa o baksa na suka yo loba bande ko ba congolais na lingina loba boy esa nga pasi na mawa pourquoi na besa nga pasi na mawa surtout mingi na parler na ba combattants il y a Londres, Belgique, France, Canada, États-Unis. Pendant 18 ans, Ming à Londres, 18 ans, Bobundisi Kabila, Bobenge Hippolyte Kanambe, Bosali va marche, na hiver partout. Bobaki Kabila dégage. Bah combattant, Ming, j'adresse aux combattants de la diaspora Afrique du Sud partout. Bobaki Kabila dégage, même Soso, même Mboa, même Niao Azwa pouvoir. Si vous avez Félix Tshisekedi, Azala Kaka Oyazali. Mais alors que ça, c'est mawa. Comment on a des combattants? On a Bundisi Kabila pendant 18 ans. Au talien na Facebook, na réseaux sociaux, a comme Mouta Kabila. Vous allez combattre un nini. Kabila laisse à côté, Kabila pèse à rien. Si on se fait na pouvoir, na idéologie Félix, c'était Bundisi Félix Tshisekedi. C'est easy. Comment on a Bundisi Kabila 18 ans qui on comme se tenir Kabila, azon alisou na pouvoir, quel que soit ma bé à Félix Tshisekedi. Net ngai. Nabundisi Kabila depuis 2001. On est numéro 1 na ngai. Nazana idéal na ngai. Nakotika langa ko linga Kabila te parce que ngala bundisi Kabila hiver moi. Bota la extrait bozo mon extrait zo leka nazaki mwana mukie. Naki mwana mukie mandefu kutu ezalaki te. Ceux qui a pembe kutu ezalaki te. Ceux qui a pembe ezalaki te. Tola nana extrait, tola nana extrait. O to kenda makamba Koffi Olomide total. OK. Imamukele
eloko na koloba bien que moni babundisaka communauté te omoni babundisaka communauté te omoni eza te ke bitumba tozobunda soki bazwaki ezalaki mwasi ya mutu bokobila yango bino mibale toyibaki mbongo ya mutu mais oyo eza communauté sangani communauté nyonso ya yuke malgré nyonso baza te mena basite bamama tu basanganaki ke concert ya kofi ebeta te yango wana omoni mpe concert ya kofi ebeti yango nasi bomoni nazalaki mwana mokie nakoli mpo na kobundisa kabila mais ezokomisanga bakombata mosusu na ndimi ta motu lokola maître baina oyo abundisi kabila lelo maître baina koma akoma kosoutenir kabila na koregrete na ndimi te général ngando oyo abundisaki kabila akoma kosoutenir kabila na ndimi te kamanzango eme matone kimbangu namona eme kana matone akomi kobundisa vomie kutu ndimi okufa nzala mokreke eza esprit de guerre ata félix aza mabe namona mokreke eza akomi kobundisa kabila soki namoni bato ya bongo bakomi kokumisa nalobi te bakokumisa soki omoni bakombato babundisaki kabila na londres toyebani na bango mais soki omoni bato ya ndenge wana bango bakumisi te nalobi soki omoni moto abundisaki kabila moto abundisaki kabila pendant 18 ans kabila dégage akomi kosoutenir kabila zonga okoloba nini komando en tout cas nakoregrete mini na yango en tout cas akopusa me pembeni nanga te akomi ennemi juré nanga me pembeni na tokosula nga na ye boye akorise ubie tobeta ne bapolisi bakanga biso na ye batuna pourquoi bobundi même vient na biso les géants les grands combattants nandimi te vient les géants les grands combattants na Londres nandimi te vient les géants akoki kokumisa Hippolyte Kanambe to Kabila non ezosala pasi komona un combattant même au baza na France même au baza na Belgique surtout baza na Belgique na France bazo komisa Kabila Kabila lesa botoza na poto bofinga biso bino bata France na Belgique bofinga biso keno toza ba voyou le fait de faire bolandi idéologie na biso omoni et Angleterre eza pays moko différent na France na Belgique baza idiol na bango baza idéologie na bango de batravaka ndenge biso pe toza nango omoni makambo to ezoleka na ebite combattant ou bien mutu mona kata Angleterre sa kotu no makambo ngo na ebite te na Angleterre mutu moko nono batu moko te nanu na monya bima koteli na nazolanda biloko nyonso même papa Bartos ngoma za de pes na ndimite lelo ko soutenir papa Bartos président communautaire ko soutenir ko soutenir Kabila en tout cas eza mawa ngala lopeli nde ba combattre parce que ngala ngai quel que soit Kabila ce qui mutu musu ya PPRD ba ba congolais na PPRD bazali te o ba kolo ba peke ba bima ba cha Félix Musuku bazwa donc Kabila zonga na pouvoir azama et bon, on a PPRD. Toboïte, ça, on a PPRD, il y a des Congolais fiables. Babi, ma base au pouvoir. Pourquoi Kabila Zonga? Et comme Poutine, non. Et comme le royaume Kabila Zonga. En tout cas, Kabila Zonga, tu es bien sûr, tu as un côté de Mango. Il y a mis Balen, il y a un peuple congolais, on va soutenir Kabila. Vous avez mis en erreur. Ça, il va soutenir Kabila. Vous avez vu ville qui chasse la moto, le col à Brazzaville. Vous avez vu, tant que ça sonne, il souvent, Bundagi na kata capitale. Boyebi ndenge bato bakufaki na Brazzaville. Alors, il faut éviter eloko oyo. Kabila aya kobundisa Félix na kati ya capitale tokokufa lokola banyama. Famille kokufa biso toza na poto tamsu tokozala bien. Mais ba famille na biso za na Kinshasa tokokufa lokola bato bakokufa lokola banyama. Soki Kabila mina déjà Kinshasa babeta na masasi na Félix Tshisekedi na kati ya Kinshasa. Boyeba ke Congo Brazzaville bis et Rosama na Kinshasa. Alors, ce qui Félix Azamabe, bino mo botere article 64, botere mabo bengana Félix peuple congolais. Au lieu de soutenir Kabila Zonga, bitumbe bunda na kata Kinshasa, batu bakufa na kata Kinshasa lokola batu bakufa na Brazzaville. Toboyi Brazzaville de na kata Kinshasa. Toboyi Brazzaville de na kata Kinshasa. Ah, tozo soutenir Félix Tshisekedi te. Ah, tu as soutenu Moutouté, ah, tu as soutenu Congo parce que ils sont au Bundaki pour le Congo. Quel que soit, ma maison les capables détournement Mouyidi, tu dis dans le article 64, tu bien la Félix na gouvernement na tu as Moutou Soussou, aya. Message na ngana pesa avant na souki ça. Sort auto so mona lelo oyo. Na 2018, Kabila n'a organisé l'élection té. Kabila possible, Kabila a commis donneur de leçons, on dirait à démocrate. Ouais. Est-ce que Kabila est démocrate? Un démocrate, c'est un dictateur, c'est un criminel. Parce qu'un démocrate, a ça en 2018, en possible élection, 2 ans, il y a transition. 2016,
atindi yango tina transition 3 ans na transition ndai ko ba ko poster na pression le cas qui ko poster na muta gagna ki élection ba fayulu ya que ça la dire na Félix siko yindeli bango sikoyo anya so na pouvoir comment to tika no babiloko ke no fayulu muta gagna ki pouvoir o moni pe la fayulu ndengo azana il faut la chrétien fayulu mo muke te ama fayulu fayulu ça fayulu te ana revient commandant on chrétien fayulu te naza muta fayulu te tout na pourquoi fayulu ne contrôle rien ne dire Fayulu la président te on chrétien Fayulu parce que non action naie o azo sala sur ça pour le peuple parce que eloko azo sala non Fayulu ce que le critiquer net nga et là on a se pelater Fayulu Kabila botola ki pouvoir ne balobi lelo Fayulu comme sous na Kabila au monde c'est exactement il y en a comprendre ça c'est na OK loba na lobi la chrétien mo muke parce que eloko azo sala politique naie ezali Moïse Katumbi azalaki contre Fayulu. Fayulu a ko salier na Moïse Katumbi. Ezabu yango na salka musafi. Fayulu azana idéalité. Yango mo na sibino. Yango mo Fayulu azana idéalité idéologie. Fayulu azana idéalité mais émission ça qui mi akabila yango mo na ngaki te tokota Fayulu parce que mais en bref Fayulu azana idéalité parce que tant on salier na Kabila pourquoi tant balba ki Kabila benga yomo ba Kabila benga ko peso pouvoir. Pourquoi soit quitter ba soit pouvoir. Après, est-ce que Kabila a fait ce pouvoir ou bien Sénat a fait ce pouvoir? Parce que l'élection est passée. Kabila a fait ce pouvoir. Comment? Mais il y a bien autre. Dis, c'est toi qui d'abord malin, ok? Sénat a publié élection, ok? Mouta qui le meilleur qui gagne, Mouta gagne pouvoir. Yo ce que je la politique a bien nga yo moto gaki mais na du pouvoir na pese non ça ne marche pas même na poto partout et ça rambote omoni Macron va yango à l'africaine négociation à l'africaine omoni Macron yango na zo détruit Afrique pour la ezali pays où il y a congé mingi baloba français OK omoni Macron ninga azana ni mona ni elo azana lelo na ngito so batu ya tozana Kabila mais yo tayi comme Macron c'est Macron parce que négociation à l'africaine parce que pouvoir wana Félix Tshisekedi nanga lobi que ba pesa ki ko pesa mais nanga za di boma parce que nanga muta publier élection za parce que ce qui muta lobi que nanga na pouvoir c'est que za di boma comment yo kota rebello et pourtant yo muta publier mais si ka bato pe bazaki pour contre nanga ba combattre musu balanda nanga bon au monde ba combattant ba landa nanga na Kabila ce sont des gens au ba uti na poto na Belgique na France au monde bango na ko finga te au monde muto za concentré au sa musala na asama business ndé tout ça na oboy na ke bon boulot na zongo uti mo boulot na zongo au survive très bien au sorti mais au landa nanga c'est ko dikino bato na basala kate musala ba ko defa na magasin et pas ba congolais au temer na sina mo musu na télévision na sina mo musu na télévision mais na yongolo combien bon pesanga de bien na ko futo lobby me dit ça c'est audace. Donc, tu peux te défendre Nanganda. La France, la Belgique, je pense que la France, la Belgique. Bien raison, on va 1 euro, 2 euros, mais yo, muta poto. Quand tu vas finir ça, comment ça va te faire? La poto, ça que nous défend Pierre Nanganda, ça que nous défend Taba Nanganda. Commandant Fabien, tu as chité parce que tu as Koloba, tu as Koloba la Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, Mingi, discours Nassali, Nala Lobaki, discours. Premièrement, Nangina Baksa Sousuboué. Lelo eza commandant Fabien te lelo to sala nga pe na oloba discours ya Joseph Kabila na ko clôturer boy discours ya Joseph Kabila selon ngai eza sans impact ba kongala ba lobi te discours wana ba to zeli ngo mokili mobimba allez pourquoi ba to zeli discours wana ba to zela lokola ba loba China Rambo ba kanisa ka ko ya ko loba ke Félix ndenge za boy tika pouvoir ngala na ko sala information alobi eloko moko te contenir discours wana il n'a fait que critiquer Félix Tshisekedi gouvernement neto boy te to yebi na biso ma Félix va détournement nyoso to yebi na biso za na donneur de leçon te avant tout ce qui ça va congolais ba bossa il faut toujours rappeler le Congolais ngana yebi histoire ya Congo depuis after la Kota Kabila azana problème na problème ya na CPI ya mapping premier Kabila azana problème na CPI massacre à Tingiting est-ce que le massacre à Tingiting asala nini kuna aboma ba tu penza ko bomba ko combien de millions mais ba kunda bango libulo amune ba ko saba ko konta ça ba congolais bele ba bi massacre à Tingiting te Kabila aboma ba tu tamba zu afdel ta afdel zoya ba boma ba utu na ba congolais na Tingiting comme ya Kabila za cité na CPI ya makamba Tingiting premièrement babomi ba soda 3000 soda na Mushaki oyebi massacre Mushaki ba soda bazalaka
basoda bazalaka na parade basoda congolais na parade babimeli bango miscate barwandais baboma tous les soldats moto azalaki commandant na période wana ezalaki général oyo Félix amatisaki pete mosusu wana tango fort ye moto azalaki commandant tolango massacre ya moshake nana boma mbusa mabe mbusa mabe asisa guerre to asisa guerre il faut maintenant dans 150 militaires FARDC Zaïrois forces armées zaïrois sur la 150 ya pamba donc na kota Rwanda na dégagé akotaki tant akoti asisi guerre kuna basani bazumbu muta asisi guerre Kabila longoli na Kivu atindi na Kitona place bakena ko poisonner pour baboma tokeli lisusu général Bauma nana bomisi général Bauma ezali bat congolais bazobosana nani oya bomisi Mamadou Ndala ezali Mamadou Ndala asisa guerre te asisaki te bakosi na mbiscade nana bomisi Mamadou Ndala ezali ko tozongi siko wana totangi ba militaire osiko otoyebi ebongo toyebi te siko ngashona natuna susu ngala ngina tanga no bakombo batu Kabila sali Arma Tungulu nana bomi Arma Tungulu bongo ezali nani yango nana bomi Shebe na Bazana ezali nani yeti aridoti po bazaki na ba rapport ya ba massacre na yo ya sala nyoso tu na CPI utaki bazaki na CPI abomisi Shebe na Bazana tokei nani susu Thérèse Kapangala ezali nana bomisi batu na base ya IDPS ezali nana bomisi ba congolais na Kinshasa ezali nana sali fausse commune na Maluku ezali wana to sisi nana bomi ba compagnie nyonso ya l'état ezali abomi jardin zoologique ake sala Kingakati ezali politique kanambe abomi ba chambre froide ba orgaman o mobuta tika ba orgaman bangona mwasi ne ba créé ya bango bangona mwasi ne Olivier Taba balobi Félix Tshisekedi ayibi toboyi te Félix Tshisekedi ayibi mais yaki na ba bot avi 15 milliards wapi mais ayibi peuple congolais yabona avi 15 milliards wapi azo na kata Congo te akomi milliardaire na kata Congo yabona bibi so ba Congo te yala bi Félix yazo pesa leçon to biso te bi que Félix na batune bazo yiba siko yako yemsa biso yo moko oyaki na bot ya mbula oza même na un franc na poche na yo lelo komi milliardaire pour otia muno ona yo na peuple congolais oza liboma Hippolyte oza congolais na lobi makambo na faire rappeler bino Kabila tongi nzela nini nzela ni Kabila tongi parce que boulevard Lumumba o Mobutu tika yango wana kaka ezali bakomisaki yango kaka kofungula mwa mukesi ko bafungoli mais comme pola siko pola à part musée mutatonga boulevard triomphal botangela nga nzela Kabila tongi botangela nga école Kabila tongi botangela nga hôpital Kabila tongi ça to bandi ko tanga ba détournement mbonga SNEL o ba yiba ya Brazzaville azako futa tala au moins le peuple congolais boza na conscience et là on arrive ça no bokeba soki bozo soutenir Kabila bitumbe ko bunda na Kinshasa bato bakokufa koleka même Brazzaville mais si le peuple de Akotia se face vers ba rebelle bazo face Akotia rebelle parce que peuple musu baza pour Kabila tala peuple wana tu peux dresser un message na peuple conscience quand battre peuple musu ba toza divisé peuple bon meka ko ça toza pour féliciter toza pour Congo na bunda ki pona Congo Kabila dégage botala nena zaki mwana muke bozomona na video na lobi boye na komi mukolo nazokene koko bar peuple oyo siko yana kondima su Kabila yo peuple oyo azotia motema pa Kabila en tout cas pardon mina sengyo pardon benda maboko na yo mibimela soutenir mabele ya mboka na yo na population ya mboka na yo Monseigneur nana lobani Monseigneur a SSC akima Kabila kimisa Monseigneur a SSC paro bakike mabela bana na biso ata bobotel bi alobaka on époque Félix to Kabila ya époque ya Kabila aba mabela bana na biso so bobotel yango to ko récupérer ngo un jour bakoko ba récupérer saka yeba ke Kabila azolinga balkanze moko exactement azasko asa en exil ba combattant bozali na poto na Londres na France na Belgique na États-Unis pourquoi tant Kabila za ina pouvoir boza okendete le choix est clair. Le choix est clair. Mettez les pas comme soutenir. Il y a un parler de combattre. Il faut. N'avez que combattre par colline. Il général nganda coli. Avant ça sous marché. On comprend. Mais ban na biso va relève bazali. Mais biso tout noté. Il y a un commandant si de bon. Commandant Fabien en tout cas na ngaka na pesa un message oh ezaki très important. Bon moi Léon na Kagoul quoi. Boye bango. Boye bango mission no aspect spirituel. Vessel on a Paris. Mon vieux, Vessel au papa Celio. Yayo ba eserte yango wana petit papo na Orléans yayo ba eserte yango wana maître original ba eserte yango wana
papi nini baeserta na yango wana nabosani nani su nabosani boza père Kofi baeserta na yango wana Boliston Noka Brice Pangi mon vieux Brice Pangi baeserta na yango wana vieux nayebi ke vieux ndenge ozana malgré basape baforme nayebi ke jamais ko soutenir Kabila nayebi mpe ozana mpe pour Félix te mais nayebi ke jamais ko soutenir Kabila commandant Fabien Michel Sili bon napesi bino kasali na sukana merci et Michel Sili awa Congo Baseleki Congo Baseleki Peuple azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moyibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Likolo nyonso koyoka Masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million Na mboka Banzela ezate Dele sage Maya mikoba Peuple azali kolela Baseleki Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.